soma kuakala mama nayebi yo te namona kokaka na réseau naza mpe na ntina ya oyeba yo te bao baotindo bakontinue otinda obenganga otunanga bamakambo sur mama mwana nga avant kutu mwana akufa ofinga oloba n'importe quoi na repondaka yo mama nga mutabundela nga eya nzambe bata mokili te lelo okotela nga melobi so naza na guerre na moto olinga mingi okotela moto wana osedenga omoni mam na repondaki opienga lelo raison nga bitumbo na kobunda te natikela nzambe me yo ti mokili ekufa na obango te na oyoko somo te donc namonako eloko donc soki oloba na nga eke na orépondre te ditwanga na déclaro de liboma nga tina landao epi kanga video na seli oyo omona su video mo te likwa video oyo anima kwakala nga na déclaro folle soki owanga na mamu oyebi so oyo obenganga mpona yebi so makambo ofinga mama mwana nga oyo akufa natie ala batemoin nasola yango na ye nasola yango na bele natie bango mbale temoin nga na déclaro folle mambo osala na osala nde papa ale mpo ye akipane bino te nga nasali yo video oyo epi video ya suka na déclaro folle yo ma mokolo bongo lioluka vi na yo olobaka wana mwana kaka otala bavi ya bana bato na mbonga masumu bolesa bana na bino so anima kuwakala nga na déclaro folle namona oloko ebembe otelema. Voilà la famille, des retours sur notre vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien ici à Zwami. Ici à la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes fidèles à la chaîne. Il y a famille Bota News Télévision. Fidélité na bino yango pesa la ke biso peto za la wana ka po na bino po na kolukila bino ba émission to pe ba acteur ko sala no ba analyse na likambo to moni te ko pesa avis na biso bandeko na ngai vraiment la famille na ko pesa pe avis na nga par rapport ya makambo oyo zo le cas to moni sortie médiatique ya ndeko na biso décor noko na biso to bengaka noko famille Bota to moni sortie médiatique na ye vraiment bandeko non, c'est un peu photos à la sage na makambo ezoleka sur les réseaux sociaux. Bande ko nga photos à la très sage famille Bota. Photos à la très sage na makambo ezoleka sur internet sur les réseaux sociaux. Pona ba comédien na biso. Au moins ba comédien na biso. Ba comédien so ba hypocrite. Quand nde balobaka ebele pe baza peme na bela baza ba hypocrite. Comme elle est hypocrite, il y a tout ça semblanté. Tout ça là semblanté. Mais pas ces années. Pas ces années, la famille Bota. Oh, il y a une famille Bota. Ah, le finger ba comédien. Na combat Bellevue, on les a passé. Il y a vraiment ma bé. Tu quoi encourageant, tu te quoi encourageant, t'attends que famille Bota. Parce que il y a autre la famille Bota. Tu dis que Bellevue a besoin d'acteurs, a besoin d'actrices. Jamais tu reçu que finga caractère actrice na combo ya Bellevue et c'est la propreté c'est la bienté parce que le ba raison pour que ba longwa abia ba finga ka to mona na ngambu ya silauka ko fingeleki ba comédien msusu ba ne ko kinitili ko finga mais ba ndeko ngati kana epse bina popo likabu oyo ba comédien ba hypocrite pourquoi la ba comédien ba hypocrite. Premièrement, on a banni na yémono décor. Décor. Biso, ndetinga vraiment boy. Na koki jamais ko finga décor parce qu'il a apporté beaucoup na katia ya Bellevue TV pour continuer ko porter loba ki yemoko a se décider le a journée sur na katia Bellevue TV. Mais bande ko na famille Bota na batu mususu balandaka biso balandaka ba analyse na biso. Et là on est ngana ebisa bino. Moi ces derniers temps, il faut bosser la très attention. Il y a des choses où ils ont salama en coulisses. Au beau comprendre peut-être té. Au beau comprendre té. Et là, au maman la besoin sali.
maman na biso au décor atangi kombo asali mabe. Parce que biso famille boto toyaka ko finga ti biso toyaka ko sala recadrage na likambo mutalobi omoni muta otenga mo oyo sali recadrage na dana pete et non ya ko finga biso famille boto to fonctionne à bongo. Mais asali mabe oui na tie mupandi. Ce qu'on a yé côté décor. Décor ozo sala eza hypocrisie. Pourquoi la benga hypocrisie? Parce que na minute to moni décor akanga mingi nandi ko na biso ma chérie mon frère. Bazaki daba mi to mona ki ba dire na ba sorti médiatique ni comme ko leka to comme ko yoka maloba ya décor. En tout cas, so boza bato bo tiraka ba attention, to muta comme ko sa sortie médiatique. Boyoka makambo oloba. To mona ki ba sortie médiatique na tanwa lekaki makambo abimiseki na munako na ye o senti ke muto oloba makambo lokwa mso banga lokwa soki ndenge nini na sortie médiatique na mission de corps à 5000 bosso to leki to ye koya to moni na ma chérie mon frère be mission lelo na minute oyo to moni de corps de corps azo jouer na les abakuku bisika wapi oyo lelo bakomi ko benga bango bande konanga complicité dans la makambo oyo bokoki ko imaginer te. Complicité dans la makambo oyo bokoki ko imaginer te. Moi na observaka biso ba oyo tozo ko observer internet ndenge so kende. Tozo ko observer bato bazo tenga mato observer. Ba hypocrite baza makasi. To mona ki ndeko la sa finga ki mama top afingi pe décor. Oui, c'est vrai. Mais et ça la passe. Et ça la passe pour Annie. Parce que l'hypocrisie, ça m'a casse. Parce que quand elle a décor, on a ko loba, ko répondre. Maman Annie. Oui, c'est bien bon. Il y a quoi répondre à maman Annie. Mais, tout le monde a comment décor azala qui incité pas ba communicateur, tout pas communicatrice, il y a si la ouka. Mukoni décor ça bima. Aya ko sala. Aya ko loba si bon mona décor abima nani sa mona décor abima aya ko loba pona ba to la so ba finga ka o ba ne ko fingi ba sele be mission na boko tanga ba kompona ba ame bo yebi émission ni te ba sele décor ko finga ni te ba finga décor a finga ma ba finga décor na loko te makambo ya mama mwana décor no bango ne baba na ko bimisango wala kutu mwana akufite eloko ni te bango baloba pona décor o musosa kana poto wana babenga soki mida soki nani boyebi a finga décor na façon moko zo idete a critiquer voir même décor to tika ko mona ta jour moko te décor aya po ya ko bimisa ba mo o alobi lelo pona mama ani to mona te ngana encourager mama ani te parce que toute la famille bota makambo ezala te na encourager te mais na tal c'est bino ba point par point. Et ça makambo photo tala tout na vision aigle photo mona ka musika pona nini te pa bato wana aya ko sala ba sortie médiatique po ani ka sortie médiatique ni pas maman ani pour maman ani alobi la belle vie. Pourquoi bango ba sortie médiatique na moya kaka et pas bato ba lobi la belle vie so ka sala erreur moko be fo bomba ko sala sortie médiatique. Mais bato ba lobi la kasila ou ka so ba sali bomba o finga bomba o tika ko ya ko sala sortie médiatique. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre mes amours, allez-y comprendre. Bande ko la biso. Il faut comprendre que eza na makambo ezo sala ma ya cc. Il faut comprendre que ma cabale moko eza déjà pour nous déstabiliser toujours belle vie. Nande ko yebisa bino loko esalami o ya Vincent o baseli na Silauka ya makambo eze belé ko bimana kati je vous dis toza kaka. Ba cabale eza tellement belé ya ko luka ko benda bactère nyonso ba actrice nyonso. Ba benda pena pour la déstabilisation ya Belle Vie TV. Ya makambo ezali. Bino bomoni en cas normal. Et là, quand il dit maman top, oui, maman top a longué Belle Vie té. Et là, t'es nini té. Mais pour maman top, si je comprends, mais bateau, balobé là, maman top, n'a pas comprendre Chico, c'était juste parce que maman top a tenu que c'est l'émission à Sam. Moi, na chose que il n'est pas poli à finga, ba finga, bango, ba finga bango.
ozomona même pour na respect na bango pourquoi que c'est l'émission pas moi na wana ba se respecter ozomona et le connaît zo bomé ngona so bo se respecter te za la passe tout le monde qui le maman tout la daki incité parce que ba binini akende ko sala émission et pas ya Sarah akende ko sala émission pas Sarah wa finga ka maman na bango akende ko sala émission pas na ye tout yango les daki base ya maman étoile ou ba fingile maman étoile siko to tshebe maman top pa ki ko sala émission pas Sam wa finga ka bela osomona eza ba makambo so to zwango kane to zwango te to tala ka ba anglais. C'est vrai, baza ba actrice ba jouer partout les gens qui jouer tous les gens qui mission en tant que responsable en tant que mon colton ozomona que mission oh pas mon tenu que ça les missions pour la paix bisco que ça là ba bisika ba polémique te que ça les missions peut-être mais si comme boyebi que polémique ezala ate aza muto te loko oza naître oza acteur oza actrice oza naître que ne peut que ça les missions pas muto azaka muto te ou beton oza les missions moni que muto azaka muto to moni ba question muto zo poser moni que ba question moko ya ba polémique évitons ou bien bato au monde qui va finga kapena mutu bato finga en tant qu'actrice OK ko c'est l'émission qu'on a été c'est ça le mal eux zo ba comédien na biso et le ko e boma yangwana hypocrisie te meza makasi biso ba fan to ko swana na biso pamba ba konke to ko swana mais base eza bango moko ba comédien baza la base ya makambo nyonso bango ba comédien alors biso ba oso to monde na faiti mo be ngana ya ofinga na ngati na finga pourquoi ko finga ça ni c'est le côté maintenant ya ça la recadrage non ya loba on a moni on ngana o remarquer na fingi te tu na sala analyse na fingi décor te mais je vous dis décor avec déjà la position ya côté ngama position déjà côté ngama et ça juste que ayebi que maman ni a lobela na komba bela mais décor a dit que ça sortie médiatique pour boki le balé moko bimisi pour bato bazo tinda yo tanga bisi bato ba tinda le balé lo ba ma air nyonso non parce que pourquoi pas à ça on peut pas oh nyonso mususu ba lobela sila ou ka ba finga ko tia mabe ko le kapeta o ko tia maman ni mais pourquoi pas les cas la télévision aya ko loba donc si je comprends bien bino bobanga baba kuluna donc baba kuluna ndi baza wana ba communicateur asila ou kandi baza na droit ya ko finga ba comédien mais ba oyo ba belle vie baza na droit te bozo mo ko pesto okoma ba na droit te point nini pona nini famille bote tozala sage on n'encourage pas ba ko finga ba comédien parce que belle vie azana ba comédien mais ceux qui likamo ba mabe ezali foto ya kolobela ngo to tika ko pakola mafuta moko boye to mo la vraiment que moto tia lobi boye eza juste que aza déjà ya kotenga mazotenga mané déjà apesi déjà position na ye mais to linga to sango samba to pakola mafuta na to pakola mafuta te to ya koloba biso to finga ti meto ya ko sa rekada to talisa bandeko po biso to ba communicateur a belle vito talisa bandeko ndi dikabe kende na mo ba soupçonner to yo kaka na ba ndepe to kotaka na bakati biso te to kotaka na bakati biso te to kenda to yeba mo ba boîte ezabo to comprendre makambo ezabo ngana yaka koloba na bino ngaso na mo likamo beza louche naka koloba ate beba o te ozo bongo te e communicateur alobi bien na betela ka beli sola des mères to suka wapi na loba ba te belé ba lobi langa ba te belé ba commenter sur nga bino na bino boyebe pona yebaka to za makambo to yebaka déjà que muto ezabo mais to yeba ndenge ni to ko aborder sujet wana pour ne pas alerter tout le monde ozomona alors si j'ai décor il y a sujet très glissant famille bota tous amaeli famille bota mutu sala bo comprendre le ko na lobi na bino le lobo atel le bo comprendre avec le temps bo comprendre décor otengama ada na kati ma solo parmi bato bazo benda ada na kati bino bomonti ces derniers tata ndika comme ko sala banine wala comme qui penda ba pick and bino bomona ki ngote aza déjà complicité, je vous dis. Complicité déjà ils ont la carte wana bandeko na ngai famille bota. Do fongola misto monaka. Complicité bela o eza makasi, je vous dis façon bazo ko c'est la belle vie. Ba c'est la belle vie ba compli ba réunion
posa na bango ezaka belle vie à tomber. Posa na bango ezaka belle vie à tomber. Je vous dis makambo na lo bana bino bo kangada chanelo yaya boyo pesa nga raison. Bo kangada chanelo. Décor combien de fois ba fingi décor ba communicateur à Silaouka. Combien de fois décor avec insulté. Makambo kuta maman mwana ni ba ya ko loba ngona na ava kutu mwana na kufa ba lobby responsable ba finga décor. Oh, écoutez, c'est un décor, il y a mon aya koloba, mais décor ayati. À ça la sortie médiatique montée. À ça la vidéo mon côté. Ouais, il y a juste tout le monde va payer sa position là. Moi, j'ai kolobe la maman. A payer sa position na baba cook pour que ba linga ba sepela na ye. Do et tout le monde be azo ko embrasser le combat tout le monde ko lingi siko dans la minute au monde comme bongo. Ba tu ba comme ko linga siko yo, ba tu pe kuno ba ila ba sepela na bango. Ba comme ça on ba marque mon boy. Yaya botimba. Famille bota botimba bo comprendre. Botimba bo comprendre bande konanga. Makamna lo ba mneza eza makamba solo na ko sabinote. Bo comprendre. Comment banda kala mutu banda ko finga pa batu mso lobate. To kale le komi ya ani. Nda ye ko loba. Liboso to mama ani abenga kai. Alobate non, abetela ko alkida ko loba pa bela. Siko pourquoi pas le lo passer long pa bela en coulisses na marina. Siko pourquoi le lo ko c'est l'émission. Après, pour que ça, on est à ça qui tourne à l'Ibosso. Parce que tourne à l'Ibosso, qui close la belle vie. Il ne pouvait pas venir à cause de moi, ni mon copain, à quoi que ça l'a monté. Mais les autres thèmes, sous close, les autres thèmes, déjà, à déjà, il faut à ça là. À cause ça, l'émission, à cause loba. To comprendre bande konanga bana miki bazate na internet o biso ba o to ya ko lobela belle vie to ya ko lobela belle vie na motema ngana ko ya tena ko finga comédien mo be parce que na yebike musala belle vie azo sala ezo senga faza na ba comédien musala belle vie ezo senga faza na ko finga comédien mais so likamba moko eza ba comédien ndeti boya décor to ya loba pona finga tena lobby kaka na moni position na ngana lobby o ngana zo mona o ngana remarquer parce que c'est très simple bande konanga batu musu ba finga yo loba te. Les locataires sont comme tour à Belleville. Mon tour à Belleville, c'est louche. C'est louche, bande konanga. En tout cas, la famille libota, to timba, to comprendre. Ceux qui n'ont pas ma bébé limbisanga, mais n'ont pas la vérité. N'ont pas la vérité. Oh, bon, comprendre te. Attends les lots, bon, comprendre. La famille, to continuer, to ta la fille, mais n'abisso, to consommer, to liker, to partager, comme ça, bien, la vidéo, la fille, mais les lots, vraiment, que le belaka mambo. Na que le makambo parce que ça n'a bien été comme on a vu dans décor et ça n'a bien été so bolibo déstabiliser mutu pourquoi ka foboya kala ba sortie médiatique point so ko lingo kende OK na malembe ezala nini on la bino ba comédien au moins monde ne to vivre ba comédien baza ma bé je vous dis baza bon ma bé mais tellement que bezi musala zo ça aussi en cas na ba comédien toi ne le ko salaté oh baza vrai baza mukie je vous dis ba mukie oh baza vrai la belle baza mukie belé baza ba hypocrite ti bo mo makambe l'écran internet ezo bima ba comédien et belé baza hypocrite et belé ba se peine pas mbola belle vité yango lelo monaka baza za wana ndeti baza na mais en coulisses bala makambe belé bazo sala c'est vraiment triste hein? Et a pas si mingi bande konanga mais nous avons à côté toujours au bout de la belle vie. En tout cas la famille to partager to liker to commenter ça langa bien. Bon partager vidéo parce que dans la famille bote belé ba comprendre na ndenge mususu nga na ba comprendre makamba de kolanga en tout cas famille bota bo excuser nga sona le bimabe mais na le bika bo solo na tiki bino on se retrouve à la prochaine.